Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na bakongomani, mbote na bana monde entier, sengwezanga iko retrouver bino subomo mesano ndenge na lobaka par rapport à évangile soromonité kondimate, toujours Saint Thomas à votre service. Alors comme d'habitude bolingo ya Congo na ya ba congolais ya on ezali eloko ya motuya et puis ndenge na yeboye na yebike dimanche elamu eyenga elamu na mabota na bino ba onyo stu batali la kankolo na yebike brozala ba perdante parce que avec Dieu tous en la confiance, tous en l'assurance, malheur na bato ba kontaka na bato. Na moni ke biso to pesa pena elikia et puis nzambe ya bokasi bonso yo rabiso ndenge na lobaka na bino ke ba congolais belé par pied na monde partout bozali en Amérique, bozali en Europe, bozali en Afrique, bozali en Océanie, bozali en Asie. Et s'il faut koutani na biso, koutani na biso tozo solo la na munoko na biso ba congolais, lingala na biso et ça la biso bien na lobaka. Et ça obligatoire mais et ça la fierté mo boso yo za vrai congolais et que ozo maîtriser tous les 4 langues na biso ça plaisir à kosakarate parce que au début que solo bara déjà Chiluba, olobara Kikongo, olobara Swahili, olobara Lingala et ça la bien. Mais dans l'ensemble, ngai na ko conseiller na ba congolais belé okoye baba langue wana nyoso 4 mais faut qu'on maîtriser makasi lingala parce que on permettra biso même surtout que là ba pays étranger boyebi que ta to kuta na biso ba congolais to solo na monoko nini na lingala on de sala complexe na banguna na biso on de sala complexe na ba oyo ba viara biso ba ko ba rappeler ko sala effort pour moni lelo ce qui n'a évoqué si jana c'est par rapport à vidéo na télé la fois passée bomonaki bande kwana ba zolo songe ba bimé belé balati ba tenir farde c'est bon moi expliquer bino la lingala ils ont pris le temps ya koyeba d'abord monoko na biso ya ko solo la koyeba ba secret na biso ya moni ba réussir ki makasi na ko infiltrer biso donc c'est pour vous dire que ezalaki nango par hasard te ezalaki nango pe hasard te alors tozali systématiquement infiltré ezali pena ya lokutate tala nanu abiso tozana kishasa to wana par exemple ba étranger belé tozana ba indien to wana ba chinois il suffit soka ye eloko liboso zo welela aye ko la lingala alors soki banyamulenge ba infiltrer biso depuis 97 ti lelo ba ko ba lingala normal parce que tango alo ba la lingala o ka benage ro sala confusion pe bongo zo 18 ans ya muta diriger bino tikalo ko ba bino lingala te ezani une façon de saboter bino. Une façon on accepte que vous ne représentez rien, absolument rien, Nami Sunaye. Lelo, naye, justement pour la bête solo, il y a Maramolegagi hier dans le stade des martyrs, donc dans le baki, union sacrée, ezali force, union sacrée, ezali puissance, mais na kebisagi na bato balanda kinga lobby très bien, la fois passée, n'expliquait que non, union sacrée, bon confondre en penza te. Na FCC ato moni bato balaki na FCC ato moni bato balaki na lamuka baye belé na union sacrée mais confusion ezalate peut-être baki na biloko bazaka kolaka bango na FCC o bazo pe bazo te mais contrairement na union sacrée eza na vision eza moko toza sikoyo na liti ya ko développer Congo parce que il faut tomber tali selon normal Congo eza na retard à ba payer belé tout ça parce que tozaki distrait na ba système d'enseignement, enseignement moko kilométrique, batanga trop, mais pays les est nulle part. Tout simplement parce que se focaliser trop dans l'intellectuel, dans ba professeur, dans ba docteur, dans ba licencié, dans ba gradué, ba diriger pays, mais ce qu'on tali dans l'ensemble des résultats, il y a pays à zéro, surtout sur le plan de développement. Nako sabinote, ngana uti nakati ya Congo, il y a Congo profond. La plupart des leaders, il faut aller dans leur village, il faut voir. Donc, même toilette, il n'y a pas de bazar dans le village. Donc, le discours qui il y a un esprit, en tout cas, il y a une photo. Cette fois-ci, la ligne, il y a une élection. Tous les voter utile. Pour moi, il y a un aventure. Il y a un continuer à marteler. En tout cas, la classe politique autour bango na zobenga bango corbillard resala yo passer ça l'opacité baza pena ba corbillard tout ce comprendre le système na bango ezandenge nini soki président moko akoti na pouvoir ba yeli babandi ko adorer belé mais soka longo bango pe ba wangani ba keluka président mususu alors
Qu'est-ce qui se passe? Donc depuis 60, les Congolais va enrichir kaka leader politique, va enrichir kaka président de parti politique parce que tout basali parti politique pour le développement ya Congo te, pour le développement paix, il y a Congolais te, mais ali juste le développement, il y a président de parti politique on a na famille na bango. Au côté là na palmarès nae ou tabana ba couleur politique nae a changé ba régime belé zara aye. Azonga ministre, azonga PDG, occupé ba fonction belé. Mais ce côté de 60 le Congo ce que changé wapi. Pour y a changé. Boebi nenga zalaka, boebi nenga yaka, bomoni nenga se transformer. Donc quelque part ba comme on a des peuples congolais, boza ba objet oyo, boza censé ko transformer bango à tout moment. C'est pourquoi on a lobi namino, boza la éveillé. Merci d'abord la leader il y a Union Sacrée, merci parce que boza la carton plein. Déjà 10 heures, stade plein à craquer. Donc, mais, leader politique bazali, na moni bango pe beliba kokanaka ba leader ya musique o bazalaka. Bato basi baye, ba ozela yo ya kobeta concert, yo ba charisme, yo ba fier rebelle. Lobby, population ezaki plein na stade. Malheureusement, tant ba leader ba bandi, communication na bango ba bandi, meeting na bango bato ba bandi kobima. Mais ce qui est bizarre, namoni ba opposant ya pété ba récupérer ba image ya tango stade bato babimi, ba lobino botala ba sali mpiaka, botala ba sali boyena boye. Or ce qui était plus important, c'est la sortie officielle ya Union Sacrée à travers ma personnalité politique et belé oyo bazo former les Union Sacrée, fallait que tout le monde a capacité na bango ya mobilisation, tout le monde a ba démonstration na bango. Est-ce que tozaki d'accord oui nga Saint Thomas Nazareth on a na tali pena na moni vraiment carton plein. Ezaki récite total pour la sortie officielle. Il y a Union Sacrée. Quand on a conseillé bah leader il y a Union Sacrée que tout ressemble au ça la sous manifestation genre boge sous na martyr te boge nata na ndolo place to yambela gi pape parce que bah tout balega gi trop na kati plein les bandes plein et la plupart bah tikali même pas koyoka importance ya communication bobengela gi bango. Donc on ezali ba erreur na ba organisateur babongisa mbala sima po ezala bien parce que Congo eza ya biso na sepeli na ba obayaki na Union Sacrée basali choix ya histoire. Il faut kozala le bon côté ya histoire pour de l'autre côté boyebi kaka bazo travailler pour la ba étranger. Lelo photo fongola parenthèse soko tali M23 eza contre Fachi, otali bandeko na biso la muka baza contre Fachi, otali lisusu bandeko na biso ya FCC. Oh lelo donc basi ba kondi donc omoni batu ba utaki kala mingi te la pouvoir mais soko teli matame elembi déjà bazoyaka muke a pas de torti kokotaka Union Sacrée boyebi bango pe bazalaka contre Fachi na discours na bango sikoyo oyo kosangisana ba frère na biso ba confrère na biso bandeko na biso otobengaka ba diaspora ba bipesa kombo ba combattant mutu na mutabi komba abundaka nokuti na bango pe basala ba maboke ya ba obe baza contre Fachi sikoyo soki totali bato nyonso soki dénominateur commun na bango ezali contre Fachi yo congolais place ozali lobeli oni parce que Fachi lelo mtalati symbole ya Congo yem tazo défendre Congo soki na ba rebelle na ba opposant na ba combattant o ba mibera ba résistant bango nyonso contre Fachi ce qu'il faut tout na bango question moko lelo na kati ya M23 nani bomoni soka ye na RDC bongiseli bino Congo selo ndenge bolobaka na bato bazala la muka nani yango soka yele lo bopesi Congo abongisi Congo lokola bato magique ndenge boyokelaka bango to bandeko na biso bazala poto wana o bazo mibera ba résistant na kaisaka bagendaka poto pour la solution mais lelo soko tali ebele bango motelengana certes ba réfléchir bazali bazar tellement belé o baza bien éduqué o bazo tangisa na bana na bango bazo luka pour la famille na bango sans problème bazana bango mais zana ba o bakendaka poto ya ba illusion. Lelo bakomo silikela Congo, bakomo silikela Kinshasa, on dirait Kinshasa est responsable na bango. Bongo biso bato toza sko na mboka auto continuer ko résister. Bakoye bisa biso ni. Donc na yango faut ko banzaka, il faut ko sosolaka. Yango na lokola ba élection ezali koya, c'est le moment to ça la ba vrai choix. Ngana boyi to regrettera chaque élection, to kokana to koloba, omoni bango na baye, maire bakoya soué pas na bino moko bo voter bango parce que bakoya kobima ba député na magite. Bilo il suffit de faire bango voix, bango ba bimi ba député et puis so ba bimi ba député, ba commune bango fier, bazota la binoté quelles que soient ba vacances parlementaires, ba ya quand même pas na ba base. La plupart ceux qui bazaki bato bazaki ko linga bino, biso do uti ko na ba province ko tala ba programme à 145 territoires, mais population a abandonné na yemoko.
Donc, député Azate, ba gouverneur, mingi babani kolandela moi makambo ka sikoyo mais soko tali baza la plupart moins regardant ya makambo Congo. Mais Congo siko soki toza unité. Yo soka sana yango ya bongselo Congo. Mundele moko ta uta poto kuna pa bongisa Congo. Nulle part pour ba bescro na benga ba écrire ba PD sur toute cette fameuse communauté internationale boyebi bango. C'est depuis la nuit d'état bazo distraire ba payer belé. Soko tali ezana pays moko te bongani na Banque mondiale ni na FMI. Batika na bongisa ta pays moko te au contraire soko baye baza ko détruire. En plus, baza ko benda ba pauvre ba diminuer na le paix au baza na wana bango kaka baza na ba politique moko ya ko benda ka bino. Quand vous attendez que aide na bango ezaka aide à lukuta. Bino aussi bomona mbongo liquide. Ce sont bandes des escrocs ba monta makambo na bango rien que pour na ko affaiblir d'abord ba noir en général et puis biso ba congolais en particulier parce que biso lelo tozali na kati ya complot international. Au fongola matoyi otalaka obanzaka l'état yoso bundana kaka ke Tshisekedi falonga kuna yo bazozwaka yo mboka muke po bayebi ke yo za distrait tolandaka mingi o tobengi ba futilité. C'est ça culture na biso, identité na biso ba congolais yango ngana yaki lelo pona koyebisa na ba congolais mususu wana o bazo mibenga ba opposant stade. Je pense que nyo sacré pikoli yango te stade yango wana. C'est à votre tour aussi bino pe to mona botondi sabatu batu pe babima balanda makambo boloba te tokobete na bino pe lisusu tour na bino maboko tolobe enfin opposition est comme forte mais pour le moment net nga la recommander bino que non bomandaka na ba ballon d'essai bomandaka na martyr te ba ville morte bomekanana leader nini ya opposition kuna za na capacité pena soka lobby ba population ba respecter ville morte pour na oki bozo bongisa le 13 mai bo tambola Congo mobimba mais ce n'est pas la première fois bo promettre ceux qui bo ça la marche à Congo mobimba boloba yango to monaka esala makana ngote. Alors cette fois-ci encore moi je vous soutiens dans le 13 tout mon capacité même ngana sabino que avant le 13 mai bomeka ata ville morte ata ya commune moko rien que to peser capacité to se sentir que non. En tout cas, on sent que nous avons vraiment une opposition sérieuse parce que pour le moment, nous avons un théâtre. Tout le monde boy, ceux qui bavandi bakutani bakosani, mais heureusement peuple on peut avoir sous obaté, assis à timbeli bino, à comprendre bino. Donc, ils sont en opposition, ils sont en union sacrée. Quelque part, tout le monde a rassuré bisoté. Il y a un proposé que même après l'élection, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Mbala oyo après élection quelle que soit majorité oyo ba kopesa yo na ba député mais avant on nommé ba ministre kotala ka suba diplôme na bango te kotala ka suba niveau d'étude te mikolo salisa bango test à compétence eza proposition à cet homme ngala lobi test ya compétence parce que on en a marre tout moni trop ba beau discours mettant ba peso fonction ba peso responsabilité foi le baba kinois. Donc, tu es tellement désolé, mais la CPD n'est pas belé. Dimanche, à l'élo, on a fait tout ça dans mon analyse. Il y a communication concernant sortie officielle à l'Union sacrée. En tout cas, encore une fois, la zone pour féliciter les Congolais sur Bazalaki dans le stade. Batu Batunio, Batu Bakambo Balobi, Batu Bayo Kité. Batu Bakenda qui pour la force politique nini, plateforme politique nini. Oyo et ko présenter candidat na bango unique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na deuxième mandat na ye. Et sur ces points là, il y a pas mal de choses que élection c'est que ça gagné déjà parce que lobi couleur remonanaki. Ba opposant ba lobaki mbule robeta nzamba yoki mbule beti na ngote. Ba tchaki ba communiquer, ba tche ba statut na ba Facebook par-ci par-là. Oh non, excusez. Il faut boycotter le Rwanda bo kendete mais ba kinois ba confondre bino sikoyo. To tikeli bino pe toura oyo. Yo pe kota la kisabiso démonstration na yo la kisabiso capacité na yo ndengeni yo oza makasi oza na capacité ya kolonga et puis deuxième force to promettre bino bo relaxer na irne parce que maloyo ona ko simba mundu ona ko tumba bato na ko sala boete pouvoir canal ezali approprié pour la rozwango ezali na urne ezali voix officielle o esengeli na congolais nyoso ala tayango azala na esprit pour que l'obito e barotonga Congo ya sika pour Congo oyo et comme na yombo ko sakanate pour ba congolais belé ba côté distraction ya kinyosologue ezo boma bango makasi. Merci na yo
Biyumbuyi ozalaki wana po bazwanga na banda kuna bango. Merci na Refé qui sombe na Papi Kelly. Merci na PMM Mokonza Liverpool toujours. Merci na Nicolette et à Santo Thomas Bouka Mona. Donc bonne guérison. Donc Yemikolo na bengi moi chika. Donc deux fois té. Et ça lui au passé, ça l'opacité. Alors ozaro la nangaka boye comme par hasard. Okutani na évangile ya Saint Thomas ndenge na lobaka toujours que soko monité kondimate. Mbote osko na peso eza yo. Dimanche kitoko. Mais bobo sanate, bolingo ya Congo, na ya ba Congolais, soromonité, kondimate, ah, la bosala ki yo muto inanga yo, finga kanga yo, linga nonga ite, na pesio mbote, tomonani mbala sima, kolo, abate la bino, tozala ensemble, bye bye.